Dino image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi babi edino image sali image panza ni Congo mobimba chokomone chimatuta chikofoche ya chopayo Dino image panza sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image solo lingo lia bien fo ya na Galaxy Mambo na solo ezapina le kota kota ba restaurant mais lo que les nge pa mambo alamba mbisi te ko découvrir que mambo alamba reke ko découvrir que mambo alamba reke ba play bayaka mona ba bien ba tambongo ti moni ba de la minga ba yimbo donc c'est que bon ba les onyama Galaxy Mambo topos. Venez, vous allez goûter un bon poisson, un très bon restaurant. Moto na yesa rapide yeyo oyo alamba ma pamba te ala moto moko rare donc il y aura pour 15 personnes et puis l'anniversaire donc moto moko 30 personnes ba oyo Galaxy Mambo, Galaxy Mambo, c'est un endroit super, il n'y a rien à dire. Ça sent bon. Mais ni pas mbiso. Le même c'est non. Goût, c'est na mikoa. Ici c'est Mambo. Galaxy Mambo doit bien. On y a bien, Maramio fait bien, Talara, nulle part ailleurs. Voilà quand tu as Mambo Galaxy quoi. Au Bellevilliers. on a mambo C'est-à-dire là il y a commis baba. Au salaire était à Bambisi. Oh Bambisi a monné na mona na ya mosi. Oh création Galaxy. Mais non. Robert Kilinga na solo ezapina kitoko. Bonsoir à tout le monde. Abami na ngano sur Facebook. Nasi so le na ye pona lo banabino. Trop c'est trop. Nayoka ki trop, pe na moni trop. Ba toucher pas ba toucher raté. Donc ba toucher pas ba toucher raté. Banda na banda président fan club à Maison Mère depuis 2009. Na comment président fan club à Maison Mère. Et comme un jour à l'élo, na 4e année, 8e année, il y a président à fan club à Maison Mère. Mais comme il y a un point où il va toucher, pas il va toucher raté. Donc on a la place où nous toucher, nous sommes d'accord na yo. Mais la place où nous sommes toucher, na tika qui n'a pas qui trop. N'a expliqué les cambo. Nous sommes na batu ba fan news tout pour la décision où nous sommes l'élo. Et puis nous sommes tcha mutu na place na yé. N'a expliqué batu news surtout que merci Blanquet de Sonama. 9e année na place sur le président il y a fan club à Maison Mère. Et on a expliqué que nous sommes comme ça, on a point tout. Nous avons dit que nous avons golf qui sont là, nous avons méchant de l'or saranati. On a méchant de l'or saranati, donc nous expliqué que Kilina sont là tout. Premièrement, avant le banane, nous avons déjà démission, nous avons sous-président à fan club à Maison Mère. Autant on a le lobby, nous avons président à fan club à Maison Mère, on a promotion album, il fallait poser l'émission. Il y a un direct dans le bosso, dans la vie dans le bosso, on a présenté dans le bosso, on a fan union sur Maison Mère, avec tous les respects que je vous dois, avec mon leader préféré, Oué Ranson, le musicien qui restera toujours gravé dans mon cœur. Je ne changerai jamais Oué Ranson dans mon cœur. Il est et il restera toujours le musicien préféré dans Naï. Donc on a été dans privé. Concernant ma fan club Kobandalelo Abou Pia, je ne suis plus président de la fan club, il y a Maison Mère. Si on a loba, le col a l'ongole déjà né par le non, na l'ongole jusqu'au costume présidentiel. Na tiango ce qu'on a belé, à ce qu'on a loba tant que mutumoga ya balabala ndengwana, tant que golf kizo la patron ya restaurant ACK. Si. Là maintenant je parle tant que golf kizo la patron ya restaurant ACK. Golf kizo la dégâts matériels, golf kizo la salon d'honneur, des champs dans Maison Mère. Donc, na 9 ans à pouvoir.
respect n'avait n'a Freddy Ngoma, respect n'avait n'a Bipoul mon cher, respect n'avait n'a Ben Moukacha Lembuela, les 3 présidents au Baleka na fan club à maison, mais avant de remplacer Bango, malgré tout, bavé n'a besoin de bouter, mais n'a zoango, mais besoin de banque belé ko le kangai. Venanga Bertin Mosolo, banque, les fondateurs, avec tout le respect que je vous dois. Nous avons fait ça dans le solo, on a besoin de côté na bino na privé, pour cela qu'on a privé au takenga, pourquoi t'es au solo là? Nous avons qu'à monter parce que balobi trop c'est trop. J'en ai marre, on en a marre. Na ubanda liboso na Yankee Pouyi. Moni lelo na otanga lelo na bi Yankee Pouyi. Lelo Yankee bo sali likopa yo na mwana wana mi José. Po bo la complicité yo na mi José. Ngana otanga kombo na bino lelo. Na ofinga mutite na oloba kaka ngana na éducation. Yankee yo na mi José bo sali likopa po bo toucher nga golf. Bo commune bo sali complicité bo créer l'équipe. Yo okangi Claudine Kinwa. Na ajo za na Claudine Kinwa ba nyoso ba marche ki watunda tout le monde batika déjà mambo musique. Merci. Yo le ngo lata wera na nzoto koma ndeko na mobali wera za na ndeko ya mwasi tabotama na ye. Azana ba cousine ndeso yo na kindeko bo utapa ini na ebité. Okoti makamboli. Patou Kapangala, déjà exemple l'année l'album c'est du la semaine au bimi na libangate. On tire la pompe m'appelle les sousté. OK yo sali polémique. OK yo sali polémique. OK bo bandi bo créer. Patou lobi yo yebi wera plus que moi. OK bo créer pour bo finga nga golf moi na kisenso. Naza ilo côté na komisa wenge lokola yanga. Na mémoire pas wera. Bozwa moi si na ngai et Génie Nzengele mon cœur. Maman bana na bala et na mbongo. Tout le monde sait na longola et na Londres ya Paris. Aza moi si oti na jouer na nzela na zoe bana na bomo na 17 ans na Angola. Tout le monde ba yebi bang oh no so yebi na Angola. Tango na banana mo na moi si wana. Na zoe na ene na aiza na poto avanda na Londres. Aza na biso to na ba vie na biso to na ba passer na biso. Ngana sala ba passer na ngai. To sala ba passer na biso tout. Pona zo moi sinanga na balaki ye na mbongo. Moi sinanga na ke na Belgique ba parents na ngai ba belle famille na ngai baza na Belgique ba tnoso ba yebi ba chiba su tamak ba Percy Tumba ba vina nga Rojani wa ba Menando ba petit frère na ba kene ba pa ba badi pas dit tout le monde boyebi na ke na Belgique na ke ba la moi sinanga to boti bana to ke ko monter création bo sali bo chenga na paparazzi news. Pobo koma mosi nanga ayela ngai sida pesa nga sida. Po na nini Yankee? Po nataka yo na makambo oyo yo na bani na bana leso kwa mutu ko. Po Yankee nataka yo. O fingisa wera ke wera mutu asilisa jiba mema na tokena na bandu. Tant que naza président fan club na telemena likamona boya makambo wera e koma lelo oto sibi guerre na ba Roger Ngando. Sankara sonia comme les comme comme c'est grâce à toi. Tant on a le bel comme le bel on a finga kaote papa. Ne respect dans l'éducation na finga kaote. Na lobela kayo, na lobela ka ba fan, botika ko appuyer tant que là où il y a le bêtise na komba wera. Parce que wera na bêtise. Tant que président fan club, moi j'avais le droit pendant que j'étais présent. J'avais le droit à interdire ba fan. Boti au côté de la distraction, il y a Kofinga Kabatu, na Congo ya Wera pour Mutubu à lobby parce que Wera lui-même ne répond pas. Parce que lui-même Wera ne répond pas. Alors Yankee, na lobel on a point on a liboso. Ya mamuya JB, ngana uta Londres, trésor on est ma benginga di présenter ma maison les cas. Balobi ke soki nani moi na moi si ma bolé abambi presse mulangi na boîte. Moi j'ai appelé Kinshasa na tuni ba question ba bisika que non na niveau où era bako bambeli bangate na Kisasa. Na yena corriger yo na lobeli yo. Yankee avant ba lopesa ba message il faut vérifier tu peux pas aller ou ba ko fingo ko tu ba mission direct. Ce qui est la photocopie na ko sala ba direct. Moi qu'est-ce que j'ai à voir na copie na ko sala ba direct promotion album. Ce n'est pas dit que ça la promotion album té o comme on ko finga batu na page na yo o tie page officielle comme page ya wera. Nga naza président fan club. Nazala qui président fan club.
Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le président des fan club des maisons mères. Mais je suis le fan de Werason. Nataka yo, naloba na finga yo te, na félicité yo na musala na osalaka, naloba osalaka promotion album ça va. Et les cas, au banda N nangai, au créa batou banda ko finga ngai. Basala ba direct, ba finga ngai, tout le monde le sait. J'avais na maîtrisé na ba conseil batou, na loba rien, au monde na parti on a répondu au té. Au tinda ba message, go message, au tinda ba message pouvait pas batou. Tu l'as envoyé les messages. Au tinda ba message pas batou pour nanga yanki, nous avons toujours maîtrise na passer na finga au té. Donc ce qu'on a besoin intellectuel. Banda ko revoir ba vidéo nga na sala ka yo ba direct. Au hôtel que na tikala ko finga au té. Mais na zongi sa yo na place. Et puis, on a félicité. Papa, on continue ma bêtise en coulisses. Au commissaire numéro 1. Le respect avec les rois de la forêt est moyen na moi oyaye. Azongi singa na relation to sololi. Juste mkolowera ya pour un ennemi. Au lobby singa na aéroport. Pour ouera mtabe to la ini. Tozo bunda kosmoko. To lobani. To zaki na bien awa. Yanki OKI Belgique. Au ticket linga photocopie mukano sali procuration. Pour nos instruments et orchestre. Au biso fan club de Sombaki. OKI Belgique. Ngai na sali fête na ngai ya moi na anniversaire. Na bengisi batuno na fête na anniversaire. Alors, moi si na ngai a bengisi grâce mbizi pour asala animer soirée. Sikoyo, est-ce que naza na vie privée to na vie privée? Donc, ngana yo la moi si na ngate pour grâce mbizi aya na soirée na ngate anniversaire mon nga. Na bengisi grâce mbizi yanki yo yango problème. Batu balingi ba beta grâce mbizi na fête na nga balingi bata maison mais bolingo lingo beta grâce mbizi na fête na nga. Parce que moi si na nga bengisi grâce mbizi. Siko na tu na no bino question. Yo linga ki ba beta grâce mbizi. Ndenge makamba zoro mabia le bimaki. Ke wera tatindaki zoro mabia la et kakol babeta zoro mabia. Et les cas qui tout le monde le sait non. Ok, Wera Batazaki innocent. Mais c'est le combo le nom de Wera qui a été sali. Ngai, na bombas, na kabola, grâce, na protégeant, grâce pour Nakima, Akimi, Asalio, Asalaki. Donc, Kimi, c'est pour ça que grâce na fête nanga, barol baki présent fan club, Asaki, Jena Wera, pour ma bête à grâce bise. Fête nanga anniversaire, c'est qui des autres. Les colonnes, il y a Bob qui nous ont dit, moi, on a mis José, ou à la taraji pas Moukousé. Pour y aller aux autres, Tanetima. Balingi babeta grâce busy pour jalousie pour ni to bengi grâce busy. Fallait mi José animer soirée. Ndengi bolanda ko bolanda ki bandira kami José ndenga lobaki. Donc nazo ke lesko na ba point wana. Ba bengi yo yanki. Ba yebiso tela kutukuna bitumbe bimi grâce busy a pompe acrymogène. Golf faza jalo lingaka wera te. Abeti banzembu ya ba héritier ya ba fali na ba ferry. Anniversaire ya mona na plus de 300,000 plus de 300 personnes tout Paris. Nazali président fan club à maison mère. Na bengi si ba président ba fan club union surtout. Ba yé na fête. So ba robeta kaka banda kaka wera ti nasuka. Donc mo so ngani. Fête na ngai et longo sous fête na nga et comme fête à maison mère. Donc vie privée na ngeza souté. Donc na comme si on tamna na balabala kana na robina zenga luketo. So na ke na wese na robina femme modèle. So ki na ke na wenzi. Nabina Ali Maimon, ceux qui n'ont qu'à la toilette, Nabina 520 gigas. Donc, ça, c'est ma vie privée. Nathango, on a mis Joseph Bengayo Yanki. Au parvenant qu'aux soit numéro, il y a même pas d'OP, ça, on a mis Joseph Aken Robenga qui s'en fout pas le Bamabena. Les gens qui ont dit que moko pour raison na kanda na Yanki lelo que ça n'était passé trop, c'est trop. N'a qui maîtrise dans le bâté. Mais les autres qu'on a eu là. Et bien, il y a un de symptômes de sa complicité, ma benga bavos, na kombo na ngaba ba mabena kombo na poussa na boy papa. Alors, tant makamone ko koya, la danga ko zotenga. Bon. Makamone ko leka, yo yanki osali ba complicité bo bengi, bo sali complicité nyo surtout. Mutu na yo mbara de Saint-Ouen, nana ba message na ye, na ko yoki sango. Ambara de Saint-Ouen, et bien il y a ambara de Saint-Ouen, d'après ça qui numéro pas mi José. Déjà, moi, on a mis José, ça a déjà un numéro à Nité. A ben, on a eu vendredi, on a fait un samedi. Pour y aller, on a sima. On a pas no yaki, on a qui battu sous. Batu ba ko tuno yaki, ah, tout le monde a posé gof pour yokano biote, ngane to ko yokanate, ezaka mutema na ngai. Non, nous autres la ngane mtezo na restaurant na ye. Mais mutema na ngai za na restaurant wana te. O ebisi batu restaurant na nga aseka ezaka ngai te. Ige.
Si vous plaît, il y a un sac qu'on a pour le candidat et un restaurant. Au bandit, c'est polémique. Au bandit. Moi, si on a une complicité, nous sommes tous Toron et Waka, chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère Place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité, spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri, ntaba braisé, liboké ya ngulu. Oyo sala makambo, osenga bamboko. Ngai na zui mutu oyo asali oyo accompagner ngai guide pour arriver à président awa na poto. Abandi na biso makambo nyonso tout, to banda ko kende ba démarche orchestre. To bandi ba démarche orchestre, ngai na mona mwasi wana. Yo yanki ozui makambo nyonso tout, ndenge tolobaki. Ndenge tolobaki makambo nyonso ya orchestre, yanki okotinga na mufiti, obengi na Afrika numéro 1, oyebi makambo olobaki, obengi Jano Kuzi. Obana kowela na ngai pouvoir na maison mère. Yanki, moi je suis pas travailleur à maison mère. Moi je suis le président des fan club de Wenge. Okosuninga makambo trop. Obengi tout le monde na kombo na ngai. Ozi otindi na États-Unis. Ba image. Bota la golf azana sida. Bota la mwasi nenda pesa golf sida. Otindeli ba apocalypse bela na ba Kems Dikima na États-Unis. Lobi nango ba Kems Dikima ba Junior Sowana ba bengi na Paris. Ba bisi bato Kems Dikima za masa na yo. Ye mutapesi sa yo mukanda na simamona na ye. Nazo kendo siko bien bien. Donc tangu yo ozo bengi oyebisi Kems Dikima. Kems Dikima azana ba master ba na Paris. Azana ba trésor onema. Hein? Ba bengi onema zaki même pas au courant makambo wana. Bazu ba image, bazu ba message, batindeli onema. Onema atala ngamoni ke bakoki ko sali kombo ya mwasi présenté. Batu misusu pe o ba Kems batindeli. Ba apocalypse bela ba bengi batu na Paris. Ba yoki makambo na nyonso tout. Batindi yango na Paris. Et ye nyonso na kombo na nga. Alors nyonso wana nyonso tout yanki oyo sali na kombo na ngai. Na sali yo nini? Ozowela nini nanga golf. Toi tu es travailleur na Wenge musique à maison mais papa. Soki ngai le na sali nyonso le na sali na Wenge. Na sali ngo po yo sala bien. Lelo oyo ngai na sali ba pibe bele papa. Château Rouge yo mona ki one tondaki. Yebisanga yanki ozaki na Kisasa. Yo yanki ozaki na Kisasa. Parce que album ebimi yo weli ko kende Kisasa na ba CD, okimi po kende ko teka ba CD na Kisasa. Okimi na ba CD même fan club. Et lukaki ba CD tozaki na moti. Okimi album ebimi samedi yo vendredi na Kisasa. Yebisanga siko yanki Château Rouge le tondaki wana. Yo to sala. Moutounini à Wenge, à part viens dans la mbetenge, j'ai une photo mbetenge. Avec tous les respects que je te dois, mon vieux. Dans le chapeau, dans la lunette pour mbetenge. Oyo sala na Wenge. To suka wapi na yo. Ba posoloka makambo boye. Oui, ça na problème na oti. Alors ngas ko na termine makambo, na termine ba ndoki nyonso yo. Ba linga ba sa réputation wera. Ba oyo nyonso za bureau pe na wera ba tia wera na ba des autres. Ba to yango na ye le longa golf pour na termine. Alors, il y a quelqu'un qui sait ça. Château Rouge. Il y a un moutonnier surtout à Yébi. Il y a un rabino qui fait la maison mère pour chaque cotisation. Pour sortir l'album dans Château Rouge. Il y a à part Chacha Dokolo, il y a 5 bouteilles de champagne. Il y a Yankee, aucun qui sait ça. Soit disant cover moussa, ça il y a 10 bouteilles de champagne. Oh, il y a le cover moussa, on a président fan de la maison mère. Cover moussa, il y a le na Wenge. Akima kosata ni bouteille de champagne à châté. Mais tel amenga zobina senga loketu na Château Rouge ko la bimisa 1 cas. Alors na zona kosa muto ya bimisa ta champagne à part Chacha Dokolo. Les na obenga Chacha Dokolo, oui, la vraie fille de Ranson.
parce que yem ta contribué à kutu pas benga ma soit déjà des filles ba oui la place aki bana wera ndena okene ko s'occuper na misusu nengme ba yanki ebisanga voke ni kisasa la kisanga ikene sala mission la kisa liste ya mbongo ya bato ba pesa yo ya ba champagne mais na Château Rouge bato ba pesa yo je l'ai fait dans mes propres moyens nga golf pour la que je suis l'homme puissant dans la maison mère Lelo yo mo voke ni kisasa na ba servette à moi si na mozo ke na olata na kisasa oh génie oyo les sali complicité bocha vidéo na yo kala si na reçoit vidéo servette génie oyo azolata olela mo ba ina servette oyo génie azolata oyo azolata génie elo servette papa yo zongo kenti na kisasa na bilabo ke na kisasa zala reconnaissant au comme na kisasa zo benga nga président ah na zone le côté orchestre pour ça la bande direct pour ça la émission kuna mbonga ba unité zate yanki na ko benga na kisasa pa yozo ke sur la mbongo ya ba mandat na otindelo pour ça la bande direct ba ko ça l'émission pour na kombo na yo na zo tindelo ba mbongo papa zala reconnaissant la vie pour na wera yo liki wera te ozo flatter wera tango moninga na zu coopération ya mutu po asala ba promotion de album to le kalena ba chaîne internationale ba Africa numéro 1 auto leki lelo la France 24 parce que ça rôle la fan club yo kosa ko we la mbongo po mbongo ba pesa mbongo bengi mutu wana jano kuzi yo na veka pesa bolobi ke za lisuwa na bino mamba wenge fetali bino etali limité eza bilanga na bino wana bilanga na bino wenge papa mbongo fan club yo so pas so ba cotisation c'est qui ige ba renono to sala album to sa ba préparation papi kalubi témoin to sala na émission moko ngai na papi kalubi so yeba ngo bien okosa biso ke émission le kana zamba zamba et pardon na karibu ozo mbongo papi kalubi asilika na ngai mbongo no zo ekenda wapi ozo ba cotisation mbongo akesa fan club ba mbongo ne kenda wapi yo to so ba mbongo na maboko ozo mbongo wana ozo ba mbongo na bomaka moto yaya ongo kosa biso sikoyo ke le kosa bilanga no fan club contribuer boyeli biso likambo yo na veka pesa il faut pas fan club bimisa mbongo ya nini album. Oui, c'est un grand artiste, oui, on sa bonne Africa numéro 1 na France 24. C'est l'album qui cartonne. Na timeli makambo tout, na signalé oui. Na bi presse, c'est que la fan club te diriger makambo tout. Na koyana na poto. Na sali mobilisation, sensibilisation sur na sali. À l'époque il y a combattant. À l'époque il y a combattant ngai golf na sangisi batu nyoso tout. Oyo bomona ki. Mbongo oyo yango be preuve yaki. Oyo zo mongo signa papier ya boy ya fan club ozo 140 €. Okosa ba ni nyoso. Le monsieur le kana Caribe il est caté. On est le kuta que wera son azali abonné na Caribe. J'ai des épreuves. On a bomba lelo j'en ai marre. Ba José Ngwete, ba Berté Mosolo, ba J7 Darty, ba Freddy Ngoma. Ba Dipoul mon cher. Aux générations ba jeune ba Bardi là aussi. Trésor on est ma banda kala ba Freddy Matete solution, ba MP12 Prince. Ba vice-président Eric Mabungu. Ba ngone so ba contribuer pour mbongo wala to pesa. Ba Chacha Dokolo, ba José Mondele. Zidane ko zama mama attaché de presse. Vice-président, président de maman Yo Clinton a mis sa mbongo. Soit disant président toi na maman Koko Claudine Kinwa. Ozalaka tête de sa promotion bon. Okima Wenge, yo bena ozaka no sima. Merci. Nazo si zano yo yanki pona zo msono na place na biso lelo yanki. Tuna José Ngwete biso lo taka ba guerre mususu lelo. Lelo Kofi a comme il la beta na wera. Yo yebi mukolo Kofi ya na restaurant ya Veriva, RTN communication. RDC. Dans la plaine président Wilson, en 2005, tant que Kofi a su faire, à partir à Londres, attaquer Wera. Ngana José Ngwete de côté la Kataba. Joël photo mettait au téléphone Nangaï. Au Benga Kofi, au Fingi. Ngana José Ngwete a mis de tous les chefs d'État africains. Freddy Ngoma de là-bas. José Ngwete a banné au Finga, Kofi na Kataba. Tout n'a pas vu la mission Gabé à Tembo. Bavie Béché Bilao. Bata Kofi. Bataka biso na likambo wana. Yo zala la guerre wana. O banga na yo wenge na 2008. Obosani histoire wenge yanki. Ozala te. Wana yo zo na Chris Bang ozana kisasa. Na zwa premier siège à wenge musique à maison mère na 2005. Na Osh, métro Osh. Siège wana. À l'époque il y a producteur nani. Dario Kindongo na Claude Moussey. Tout na Dario Kindongo na Claude Moussey.
maison mère ya sala 6 mois ya ki ozala o expliquer nga mama wengo do finga ngo ozwa mwasi nango etaleye na complicité nyonso tout na fille wana Amida o azana sida bino mibale bosi boche émission boche ba photo ba kiss na mwe boche bino na Amida na va en Argenteuil ba kozwa photo na ina yo ne bobima na ne boza ba complicité ba chango suna ninyo Vox wana Amida na kosi ache kombo mutu mususu ezali Amida na ebi nyonso tout o chango suna nini to bimisa nyonso tout vérité ke bima trop c'est trop na yo kangi boso premier conseil ton moi ami José sa l'émission a fininga na vana y calme na monique ça normal na yo kangi respect mon konzi ya wera benga nga bina golf tika ozali président fan club tika na boya koloba na kangate nzoka ya ki plan na bino o bisaki batuno ce que yo longisanga président fan club ba wenge musique à maison mais wera yo kaka o mingi ba message no sunyo benga ki grâce mbizi okosa batu na grâce mbizi boso la te to kenanga na wera ndaka musika sika yo mto memi biso ndaka musika sika to ucha Africa 24 presa l'équipe Africa 24 l'équipe aussi sur près to kenanga musika sika foya mabiso musika sika za nana biso celui na biso akala merci na réception to kinanda to kekuta biso vana no wera na kata salon to mona grâce mbizi bimina kata ndaku na toilette ngana siki na grâce mbizi ben mukasha témoin musika sika témoin maître dino témoin vérité nini nzoko yo to sinala grâce mbizi na kuzu aya wera ko yawa na po asone image na wera nengi po sala biso na baje okosa biso ke solo na wera o solo na grâce mbizi te na mabolete na héritier te ba vérité no se mimi les arabaje na yo ngana fâché la gangela iyo na ndako grâce na gangela grâce mbizi obandi ko bomela grâce mbizi mbote moto o te président ko boloba bote ko silikate talaka grâce mbizi ko bote na bino grâce ba fan balingi grâce te grâce à ali petit nanga na pesa grâce interdiction makamba wenge musique maison mais ko sa sur émission te mais atika la petit nanga to solo ndenga libanda naza hypocrite comme maman pata ma pasteur aloba mobali na ye abandaka musique avant comme pasteur donc akobanga nzamba akobanga biso ta mokilité donc tanga ye manzembo ba yimele pa mobali na femme modèle ndenga yemba pa ye moko na yemba ona public bo mona kayemba ngo parce que Moussa il nzambe za bongo mais respect maman pasteur ma pata eloko loba ya nga pe na loba pe lelo donc ngai na fashelaka grâce pour na likambo na bike ngai grâce to solo na yo mais okotika la jamais ko zwa image ya wera na ba réunion na biso mais yaki côté la grâce mukolongo devant wera apekisinga grâce na bibo so lingi grâce na limbisa yo okobina zenga loketu salango en live grâce à ça en live ya zenga loketu na ndaku ya musika sika botala ba image wana yo yaki obina na grâce mbizi na Sankara image ne salama yango na obake soki ma pata lelo ma passer abina ayemba nzembo mubaya na yembela ye asaki hypocrite alaki sa vérité na ye pourquoi yaki osala hypocrisie ozoko sa public que yana grâce boyo kana teme boyo solo laka grâce yana ndaku wana ya musika sika likolo na yo parce que nesi ngana ebina ngana musika sika te muta mema biso ndaka musika sika yo muta cheki biso invitation na wera toke ndaka musika sika yo bo grâce ayeba ki neni ke toke ndaka musika sika to kuta grâce biso ndaka musika sika mais ndato bomba nyeso wana so komanga grâce biso ayeko bina ayeko ko animer soirée ya mona nanga yo take obosalinga complicité guerre et comme abinemi comme guerre bano kofinga kenaza traître na linga kawera te grâce mbiza finga kawera comment grâce mbiza sala de mission na komba we aya ko sala aya ko nime soirée nanga fête ya mwana na biso gladi fête ya mwana na biso gladi na Kisasa et na États-Unis to monaki ba gladi ba yemba nzembo ba senga nzembo afali parce que ça musique c'est normal si comment ngai siko na vie privée te ngande na futa makana wenge moi je l'ai fait ça gratuitement parce que j'aime mon artiste Werason c'est le musicien préféré na ngai yanki okutanga président fan club ya maison mère to bunda bitumbana ba combattant na 2011 nando ko expliquer no il soit ndambo bataka wera na Stade de France j'étais le seul ya ko bunda na ba combattant ngana wera biso mbale tout le monde bakima bandela histoire ya wenge tala na journal ba comment bien Werason et son manager Golf Kizola, ils ont été attaqués par les combattants. Et les cas na TF1, et les cas na journal télévision en France. Suite à cela, nous avons au café Miami Balé, on appelle ça titre, on appelle ça titre dégâts matériels. Parce que dans ça là dégâts, ngana wera to zoa risque ya vie biso mi balé. Il y a qui au kima aux zalati. Tout le monde va proche à wera bakima mukolango. Na restaurant Chuchulambo. Dans la plaine avenue Président Wilson. Soirée à Stade de France. Nana yebi amote Claudine Kinwa akimisa mwana na yayo akota te Christian Kinwa bate na vie na yo soit disant le bagade kwa wera
Ozala, je remercie le Zaza, Chuchu Luambo, Mimi Chikeva, Banabasimi Sato, Babunda Bituba, Nanga Inawera, Aboupia, avec les défunts. Alice Baba Total, planétaire que ton âme repose en paix. Yo Yankee Ozala. Il faut faire un golf, pour créer image. Au public aux États-Unis, au Tine Apocalypse Bella, dans un soir privé, n'a tini même à Vox, je pas à Chiba sur tarmac. À mon niveau preuve, n'a tini lié. N'a tini lié tout le monde. La complicité ne soit saline à Kombo dans Yankee. Au Bengi, grâce à Mbizaka, à Salio, grâce à Mbizaka, soit dans privé, enregistré yo. Nous surtout le bipo dans avant-hier, les lots Makabone se bini. Au fin, il y a un qui s'est sur Bardi. Il y a un qui s'est sur Onasala, qui s'est sur Yotika, jamais dans Massina. Même si il y a qui coûte pas au temps Mboka Voya, au Tia Bossa, on a pas de je suis moi. Qui s'est sur Zali, parmi les 26 communes, 24 communes de la ville de Kinshasa. Les Ali, 3e commune à Mounene dans la ville de Kinshasa. Et les communes dans la salle de mort, où ils ont ma ligne, ma cache sur la ville de Kinshasa, pas en Galiema. Ce qu'on a expliqué, comment tu bien un banga moyo qui banga rien. Banga moyo qui banga rien, c'est nous. Koulou ne banana qui s'est sur. Aussi ma tête qui s'est sur l'eau comme encore. Ce que vous avez Yankee, pour créer vos feelings. Pour nous aller à la base, il y a tout. Nous avons détruit mes hommes, et l'action toujours force 7 jours la semaine. À ça, l'album est en Moko. Au fin, il bat tout, il y a tout. 145 émissions. Pendant que la vie m'a montré sur l'équipe. Nani ba ko seli wera makamunyo surtout. Yo na coulisses zo beta ba nini ke saka lobi mabe. Pour salir toujours yo lingi toujours diviser pour mieux régner. King Tekila lelo apema lelo l'orchestre du colon na yo diviser pour mieux régner. King Tekila mtasala nyo surtout pour la wana na Krisibang. Obala Karim Mokonzi. Osamu bala Karim Mokonzi. Tout le monde le sait. La photo est il me parle au banc. Hein? Karim peut ça le banango déjà avoir on fait. Si ko ngai na mérité nini Yankee batu obo sala nga boyeke ngai nazali traître ngai golf na lingaka wera te ngai golf na panzaka vie privée à wera ngai golf na restaurant na ngai na teka masanga na kombo à wera restaurant na ngai batu bayi kezali restaurant ya fan club à maison mère yebisa ngai ya combien oyo Yankee ozwaka yo kotika awa na kombo à maison mère. Je l'ai fait dans mes propres moyens Yankee. Je l'ai fait par amour. Ya musique oyo ngai na lela o na lingaka. Yo lelo au sali kombo na ngai. Omoni mwasi na lelo, je l'ai autorisé pour akene ko la test ya VH en direct. Parce que au tindi partout. Au sali ba vos au tindi tina kisasa. Au créer batu balo ba kenga na lingaka we raté. Nani o na poto yebi o ngana sa rapport na maison mère te na ndenga ya fanatique. Parce que Wera il fait sa musique propre yemoko. Wera azali force tranquille. C'est un musicien à respecter. Nabane Koboya. Le lobo pandi ça vote ko ça l'émission té album maison na marché. Mais tant yo créer ba tu vas créer makambo nyoso to. O éviter l'album a raison na marché so ngaba tant ba cha combo golf. Ba lo ba combo maison mais tu sais pas que ça allait pour détruire combo album promotion album a Wera. Fallo même album a Wera na niveau world. Po ya na poto pour makambo wana Yankee. O ya na poto pour na otikala na poto pour na promotion album. Yebisa ngai banda yo yaki na poto à promotion album à niveau international. Niveau international, album l'équipe Africa numéro 1, c'est moi Golf avec Jano Kouzi. Et l'équipe Africa, tous les démarches, c'est nous les fans qui ont fait ça. Et puis ça, il y a qui n'a pas musique au Salani, à part Bandira qui nous a lingal au Salaka. C'est le Bandira en français, ceux qui sont intellectuels. Amenez-nous dans le world. Les cas de France 24, les cas de TV5, les cas de Skyrock. Yankee. Promotion, c'est ça, il fallait. Il fallait que la promotion de Skyrock. Prise. Non, tika lelo, parce que non, il va passer un trop que dans le bâti. Non, laisse-moi d'abord. Pour ça, lelo, nazolo, parce que trop, c'est trop. Il pour ça, pardon. Public boss qui s'est allé dans zone ça tous les nazo chapna, nazo ça pandi la place nango. Na banana le sopa ya Yankee so na sisi na keina. Claudine Kinoa, Patou Kapangala, Patou Kapangala, pour Patou Kapangala, ça combat yana, donc ça ça prenons na. Après na Keli les Zubiennes, à Chabert. Après ça na sisi, na zone na mona wana yesi kapo ani na charger nsi. Pour les élèves basale là. Boss qui zinga le na direct à Tamoulé parce que j'en ai marre
au Bokoti Sikamwe, qui à partir d'aujourd'hui, Golf ne fait plus partie. Il y a président, il y a maison mère, parce qu'il y a un long président. Il y a un autre expliqué le camion sur la tika. Il faut que la makina. Nous avons kablonga na ouira zati. Ouira nanga tout ça et loko moko. Donc voilà. Au Nazoloba. Premier message. Na pema. Nde Nazoloba na nosusu. Yami balé en direct. Pour boyer bamakambozo le kalelo. Merci. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Déloger à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na lana contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindonote. Maman le global PM Express. On bise toujours artiste Oyo. Nous avons toujours battu dans la idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc pas Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutami Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais aérien, maritime, téléphone, Edino Image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pesi. Pour récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Makadé. Poussa, na Global Express, avant d'idéologie en vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déroulation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous avons toujours team de la police, tous avons la fret par conteneur, le fret maritime, dans les fret aériennes ou tout team dans l'avion. Le team de la petit poli, la police express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, on a un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, comment on a mis au fouti à Napoto, au salle maramio sur la kin, la ndenge ya biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les cas qui na kin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles. Vitesse de diffuser. Global Express, bakote le massa. Ya Congo epanzana pa wapi toana TV moko panza sango ya Congo Edino Image kitindindi chakudidi so taite ba cheka